Babina sali po mulinga ni tanga masolo boucle. Penza bana ya kalamu ba sepelaki penza na leader na bango moko oyo kaka ya kalamu Mama Nathalie Makubu penza oyo molobeli na bango ya kalamu na carnaval oyo boyoka lisusu ndenge batu babini pe basepeli bango numéro 75 vraiment Mama Nathalie Makubu na provincial bango bakovote kaka ye le 20. Mama Nathalie Makubu ayebisi bango président azali kaka moko Fati Beton numéro 20 oyo penza botala malamu yende mutu azobongisa mboka awa na Congo. Numéro 20 bo vote kaka Fati Beton yende penza numéro 20 bo vote ye. Nesengo wana balandi mama na bango po alobelaka bango bazui ata eloko te penza union fait la force awa vraiment balandi ndenge kaka ezalaka balobi tokozwa eloko te. Mama biso tozali pona yo po yo ozali molobeli na biso ya kalamu. Bakomi kaka awa na kati ya quartier Matonge ezalaki danger bolana. Nesengo wana mama ye moko provincial Nathalie Makubu a présenté peba oyo bazaki na ye na parti penza bolanda ndenge alobi na micro ya Lingala ni biso tozali na sima ya mama Nathalie Makubu na provincial na kalamu biso nde toko soutenir ye sambongo po mama alobaka bien po mama a défendra biso déjà toko supporter ye pe vraiment toko pesa ye foi numéro 75 pe babo sanité numéro 20 ya ye moko président Fati Beton. Olanda lisusu ndenge mama alobi boya micro ya Lingala News. Alelo tozalaki na carnaval na kati ya kalamu. Carnaval ya Pédalion, Suna, 410 de l'armée ya Mungu. 75 kalamu. Nathalie Makubu, Neni. Tozalaki pe na ba conseiller na biso municipal kalamu. 200 et bienvenue Mazika. 205 dans place. Zololo tozalaki pe na Pati Songe na 209 tozo rassurer bana kalamu que en tout cas malheureux mpona bango nyonso eza complet nyonso balukaka eza complet baza na bato na bango ya sûr Babina sali po mulinga ni tanga masolo boucle.